ngai naïba Karine. Karine la baronne. Naïba eti. Naïba Karine. Christ pacto ça neni. On note fabrication fan nakara awana. Au moni place mo balba que non vient na biso mo babetara chanteuse ne mo boy. Vieni. Faut tout tanga combo. Ngal ngotanga combo te. Na boy que non bacha maniote. Maniote parce que miko to mo banga. L'identité à making of en sens que non making of aloba o esenga loba, mais alinga raté comme ma polémique na place polémique ezate. Parce que comment il a son bureau parce que comment on est talenté là. Donc ton autre travail na bureau na galerie présence. On a posé à la soupe on était. Oh mais il s'en a été. Net bureau na binoza. Et voilà bah toi mine na malade na nzoto ba déjà ba problème na bango. Et tant que nga vraiment na zaboye na za maki tokos. Parce que bah on a benga nga koko. Ndi banana bazawana ba no benganga koko na jira na vie nanga so tali ba mission nanga nyonso obike kongo mikili ngala longa kongo mikili bandakala ozo mpano ngala longa kongo mikili bandakala parce que nazaki un esprit ya persévérance omoni ngane na boye ngala telemelaka lutte contre l'abattoir na milliers ba comédiens artiste comédien. Si on tali ba image dans la salle, na mano tout na ba comédien, est-ce qu'on est quand abattoir te? Non, ngala yamba qui est pona ko informer ba diaspora, mais Yves Kabemba a bénéficié na ba vie. Aux enfants non, Yves Kabemba a bénéficié. Nabi quelqu'un piano Alex Saboro. Nabi Alex Saboro. Oza Maltina, bala poto. Boya kinit. Bobi Maltinat. Maltina yango yo, comprends nango. Eza bilo na quantité, docteur Tik. Maltina, na kombe la taboye. Alda. On se détendre avec un pacte d'idéologie. Yangoyo! Chez Djonganganda Taba. Cadre kitoko pour na kolia pe komela avec un pacte toujours. Oyo abongi selibino ba spécialité à kitoko. Weba ko banda mokolo ya mardi. Jeudi. Chez Djonganganda Taba ba fongola ka partir à 17h tu 23h. Awa spécialité ezalinde tabande tabae. Olien taba ya moto na kwanga ya mungwele pilipili ya kobweta suka na feeling chez Djonganganda Taba awa musale salama kitoko tunanga nini chaque weekend babendi yango weekend live c'est-à-dire ba chanteur oyo babanda ko beta ba concert awa pona ko sepelisa bato lokola mokolo ya vendredi tozalina Suzuki Luzubu 4x4 grand chanteur de mon pays oyo akosepelisa bato na bakunga ya fois oza koyoka musique oza kolia ntaba pe oza komela pe chaque samedi tozalina animateur ya monene ya mboka na biso Congo CNN Alligator bakisela kaye calibre 12 yende asepelisaka batu awa avec un pacte na idéologie pe dimanche sombele suka bisanga avec grand chanteur Emile alias Demingongo bakisela kaye lisusu la voix qui cloche yende akarisaka ba chant pe aza kosepelisa batu na banzembo ya kitoko na ndenge ya defote boyoka
soki bomoni bondimi adresse ezaka kase moko na 45 rue na commune à Paris na Romainville 93 230 to pe obengi na numéro oyo plus 33 63 54 75 181. Voilà, très chers amis fidèles téléspectateurs de Fimbo na Fimbo News. Bonjour partout dans le monde de Batutu Oyo Bazaraskote, Europe Mobimba, Afrique Mobimba. Merci na Batutu Oyo Basabona vraiment na Fimbo pour nos Rolanda émission na Bino Landa News avec la vôtre Josmania Malika autrement appelée la Wakandaise. Merci vraiment à nos partenaires tout au soutenir de loin ou de près. Bon comprendre que absence n'angé sali changement et climat, moi grippe et bêta qui m'a malaria bima qui donc c'est il faut qu'on met la main qui si pour na tout se rétablir bien. Merci na Batutu au soutenir vraiment de loin ou de près. Faberngom international mode d'avion toujours Mutaboy Josmania Nanjala mon vieux Blanchard Maïsa de gros coucou à vous vraiment. Merci beaucoup quand êtes le bacal. L'actualité oblige, tous a obligé il y a la analyse il y a makambutu ou des canaux YouTube. Sans plus tarder, nous avons déjà invité dans le plateau au Tobengé na combo ya Hervé Making of. À qui j'ai dit bonjour. Bonjour maman. Bonne santé. Extrêmement on est na bo retour na santé. Bati munne na boy. Retour na ma santé. Et munne eza aux accepter que non aux bien parce que mutumsa ko za munne mais azapi na maladie na njoto. Te wana ba toi minene ba maladie na nzoto ba déjà ba problème na bango. Et tant que nga vraiment na za boye na za maki tokos. Donc tout ça danger carré donc c'est bon. Shikinguro ezo boma bino mikona kina nga ko to loin de là. Grâce à centre médical Maman Mongolo, il y a Ondei Diantete donc on a vraiment calme. Donc c'est bon, santé Gitok. Merci beaucoup Hervé Making of. Je pense que c'est la première fois où les canaux micro il y a Malika tout ça un peu moins analyse il y a makambo ezo les cas toujours dans mon kilika ndeto kindaka. Je dis un grand merci à mon boss Ken Piana Pitopa les Makizembe Ngama Ipupa Olomide Mboyulu de gros coucou à vous. Merci pour notre opportunité à boyer. Hervé Making of. Ba fan ba abonné tout ya Fimbo na Fimbo ba Holanda yo ba o ba yebi ba o ba yebi te il faut apprendre bango. Hervé Making of to yebi ka azalaki ancien ya parmi bato oyo ba bande na Congo mikili. Na yebi to ko expliquer no ba abonné tout ya Fimbo na Fimbo. Ko expliquer net ndeni. O expliquer bango ndengo banda na Congo mikili na o zalelo. Donc to ko kene ba parcours na yo voilà. Bon, parcours nanga ça dit quoi? Donc je suis Hervé Making of. Donc nazaki na clique ya ba masananga moko boye o babengi Eli Bamunikile na nani Ike o ya Matrice Mélodie. Tozala na plateforme na bango to créer d'abord mona kin awa o babenga Matrice Mélodie. Tant to créer Matrice Mélodie, on évolue à Matrice Mélodie. To fandaka boye o bango na benga les célèbres de l'internet congolais. Hein? Ata nazala sukuna te me faut reconnaître raye. Yves Kabemba na fandika raboye na mona ga luchu musuna na tongo na bulo na mona Eli abenginga donc Eli Bamunikile abenginga no making of ndeza boye to sabor mo awa Yves asali ba mona niveau Canada to informer ba congolais par rapport ya ba information aux autres na niveau Congo. Yves abulay ke no mona Congo ndengeza wa ba mise ba ke na poto ba beta bandule promotion place au sale lango ezala raté. Et comme Magara Bossali affiche, il y a un restaurant, il y a Maman Bibi la Grâce, il y a posté les kuna, il n'y a pas Myriam, petite sœur, il y a Ondei Diantete. Mais quand on a Myriam, petite sœur, il y a Ondei Diantete. On a Myriam au compte. Tu as Myriam, on a dit que tu as Mikolo, tu as Myriam, petite sœur, il y a Ondei Diantete. Autobeng mikolo donc ezalaki marque wana basali Yves asali Congo mikili ezalaki na sens que pour na ko privatiser l'information congolaise par rapport au niveau diaspora ba diaspora ba ke non comment Congo ezo évoluer par rapport ya ndenge époque ndenge Congo batika ezalaki na sens wana to commencer la ba émission ba ni tout là à partir à wana ndesko place Congo mikili reçoit en plaire
Kongomi qui les sali ampleur et sali ampleur na ndenge pe ba lelo ba champignon et comment ça nini et komi ko bota ndenge ba bilo retourner lelo film na film pe ça nini et botami voilà sans wana. Merci beaucoup naibi que to commander un sujet parce que ko expliquer batou ndenge obanda na Kongomi qui je pense aux équipes parmi ko mais na Kongomi qui comment il peut na ba grade ko recevoir pe batou musu ba banda pe ko ya ko te ba dossier mais selon ba news Hervé making of yum to na Karine Mokonzi na internet. Selon news en ozala wapi? Te news ezali yo sala suyo zana biso te biso ne mtoza kati ma solo donc Fabrigas adleka ki ne mission le bika yo muto memele Karine. Ah otangeli ngane komba Fabrigas. Te na tangi et puis par rapport à news ya on a kena on. Te ngala zonyo kasi te ngala zonyo te otangeli ngane komba Fabrigas. Ouais TV za radio te. Bon, ozali na besoin d'éclaircir yo que non comment Karine yaki na Congo miki. Voilà, merci beaucoup. Voilà. OK, problème ezate. Problème ezaboye. Ngai naïba Karine te. Karine la baronne, naïba eti. Naïba Karine te. Ezalaka jeune mon babenga Prince Tupac. Azach parmi ba bureau ya Fabrigas. Prince Tupac. Chris Tupac, voilà. Chris Tupac alobi nanga non making of série musicien babenga Arafat. Alongwaka na groupe ya Fabrigas. Abisinga non making of photo ça l'émission Arafat nenga longwena groupe ya Fabrigas. Problème ezate. Tokeye ti na ma campagne à quelque part na nino na Trois-Vallées. To komi na Trois-Vallées, to salina Arafat, to sali émission. To sali émission Sili. Et tant que j'avais toujours l'initiative ya roboulé, na non. Émission so na côté ngo boye et les kabienté. Il faut na zoapé réaction à Fabrigas par rapport à Arafat nenga sali alongwa na katia groupe ya Fabrigas. Christ Tupac to sa ndeni. On note Fabrigas wa fana kaka awa na omoni place mo balba que non vient na biso mo babetara chanteuse ne mo boye. Vieni. Photo tanga kombo. Ke ngali ngotanga kombo te. Ta otanga kombo boye komba ke o chama nyoti na sima. Te vérité eza ko finga te vérité. Non, ezake na lobi ke non, na boye ke non ba chama nyoti. Manyoti parce que miko to mo banga. L'identité à making of eza na sens que non making of aloba o esenga loba, mais alingaka te ko ma polémique na place polémique ezate. Ça c'est mon identité. To komi place wana parce que Fabrigas wana ola la wana. To komi na Prince Tupac. Émission na nango. Na la machine. To komi wana to sala émission na Fabrigas parce que pour ça émission toujours moi temps la serana Kofi azo produire Fabrigas wana to sala ngo comment mère ngute ki mangai la mère ngo azana na Belgique boy azana ngana nemo ba sala na kin awa na côté ya ba Trois-Vallées na Katsuana na salon entre parenthèses ouais to komi wana to sala émission na Fabrigas to solo na Fabrigas pour na mambuya Arafat. Tant aussi c'est monsieur Sili, obligé à rater monsieur Sili parce que les lots vont vivre dans le coupage, bien les journalistes les lots, chroniqueur pardon, vont vivre dans le coupage. Bon, on a bien si c'est mission, tous on a masana mo be caméraman, on a bien CP, CP, Bobo CP. Tous si Bobo CP, mais non faut tous transport au Kenya. Fabrigas ça bien, making of s'il te plaît, making of. Dans la petite nanga mongo boy, vraiment dans la bureau nanga, dans la petite, l'oignon bien. Na la petit nanga moko azarama bureau nanga sentir nanga petit nanga wana na la souci fo avant de travailler chez Bino ngabi bon problème est ça mais fa yo betara bien na Yves Kabemba Yves Kabemba collabore o betara bien na Yves Kabemba on comprend non mais et koko ça la teke non solisa Yves ne Yves va bien ni na otinde la biso mwana wana sera na superviseur na biso dara papi Swebe Papi Sobe mzara superviseur na biso. Abino problème ezate na oluka na oyebande to solo là. To sisi pensela to kena biso. Et les cas une semaine na mona Fabrigas abimelanga na bureau. Voilà to travailler na galerie présentielle. Parce que Congo migration na bureau te parce que comme on est là. Donc to travailler na bureau na galerie présentielle. On pose à la sou kunete. Oh mais ebsanga te net bureau na bino zara. Biso to na bureau. Te bofo filara n'est pas Zakari Bababa. Te biso to na bureau. Non. Bofo filara te je te dis. To continuer ma solo to bando beta. To yo continuer li solo na o. Obi muto solo na ye. Molingo yebate ya on a bi ke non bofo filaka et pas ya Zakari. Merci beaucoup. Bababaso. OK, pas de problème. Na moni Fabrigas ça y. Nga on a travaillé, na on monter ba élément moko wana. Fabrigas ça y abi ke non. Mais ngi ngofe ndeni ko ndeni suite sa muto na bi. Oh.
Mais enfin, yo ke na Canada, beaucoup t'en a Yves Kabemba na Canada. Solisa Yves Kabemba na Montréal, wana bo betane ma solo pour na petit aya. Bon, problème est et là c'est simple. Yelanga ba CD ya petit parce que na moment là moi na caméra na Congo Mikili j'étais dirpo monteur. Vous comprenez non? Daki dipro monteur et présentateur. Vous comprenez non? Ayelinga CD. CD yelanga so bokoti na Congo na ba site na ba YouTube boluki kaka Karine Mokonzi na MG30. Bon mon vidéo là. Vidéo yelanga au fabrication yelanga. Déjà ici bakunda ale moloto. Bakundi ale moloto après 6 ans 7 non pas 6 ans après une année. Nde ba yelinga vidéo ya ale moloto. Karine ya minani MG30. Siko MG30 a année déjà na poto. Si vous voyez l'image mobile, mais je suis dans la poto. Mais balobela maramale moloto. Mais il faut les kisanini et les mawana. Le temps que je suis un monteur, je sais comment je peux monter. Dans monteur, on appelle ça forme. Parce que on a benganga coco, ne banana bazawana. On a benganga coco. Vous comprenez? Parce que Zaki grand à l'époque, il y a un surnom qui est comboana. Bon, en vrai dire, ouais, là tu as raison. Là vraiment vous avez raison vraiment. Ba benganga koko parce que ba yo kutangani na orienté bango. Vous comprenez? Ba yewana to salibor wana to monter papa pesili na tinelon Yves Kabemba. Yves Kabemba tali ba sololi na Fabrigas. Vous comprenez? Yves a sololi na Fabrigas. Après na moni ayelinga image moko ya nani? Fiona nyoyo ndeko ya Gino oh BCB jana comment ça sonne nani Ken comment ça Ken ya Bakissa voilà Claudia Bakissa ayelinga publicité à Claudia Bakissa ayena ngona bureau on avait un superviseur ya moi si comme ne Mamou ayena ngo olaluka Mamou ayende olukanga non luka making of forcé boy na bo na jelo kana yeba ke non ba perona to sela so ba cassette vidéo te ba cassette so ba mini DVD to sela ba caméra ba disque dire to ba caméra ba piste ayilinga o j'étais obligé à reluka ba magnéto ba nini pona sa nini na sela e boulot wana je fais tout le nécessaire na sela e pe publicité ba kisa wana pe eleki à partir on andi ba ko adhérer Karine Mokonzi so tombe adhérer Karine Mokonzi na Congo Mikili premier événement Karine Mokonzi salara ils ont matanga ya Kester. Vous comprenez? Sur place que na mona ma ki mutema mabesko que bani na Congo Mikili ba dégager making of na kata boîte. Vous comprenez? Place que na mona que non. Oh, matanga ngam na salara. Et comme jour na big non, te making of yatom do sala mto sa nani Karine Mokonzi. Skolo bani. Donc place à bani ma solo ne yango wana. Voilà, mais surtout comprendre bien yo muto bandana à l'époque ton obi ke babanda benga okoko. Donc ça dit ozaki déjà Mokonzi. Ozaki Mokonzi mais lorsque yo moko tango vandaka, otalaka ba grade ozalaki nango ezara souté. Donc en fait on les cas inaperçu et ça le condamné parce que toko lo belango bongo dans les bons sens. Omoni inaperçu on peut dire par rapport que non. Lelo na Congo so mutazongi sima. Na Congo so mutazongi sima. Te muta fandi bobi aza inaperçu. Vous comprenez? O moninga lisona obetela yo. Obi sola ve wendo. Ba fandi botala yo. Obi sola ve wendo. Obi sola ve wendo. Ve wendo abeti ba Marie-Louise. Abeti ba nzembo wana. Mais jour ve wendo erozonga na scène. Boyibi mango solo. Bozangi mai solo. Au moins place vers une zone gaz. Mais bino exemple no PC est un peu différent. Hervé making of on doit c'est les dur. Et ça était yo quand on a le baiser un peu différent parce que bino dirait ba ya kala o boyaka internet liboso na biso dirait ba maison bo kota ba délai nango expira déjà yango na ekiti se bino bamba bino directement donc bo silamba la moko. Oh maison. De yo ça muta maison. Tenga za muta maison tina lobby. Parce que bino ba succès bo sala yango ba pesa ona kombo koko. Muyibi ayebaka muyibi o azoyiba. Donc yo qualifier na muyibi donc posa muyibi. Te wana za vie nanga mais ce que totali pe a vie na yo le passé na ona auto mona lelo eza différent. Bon le passé nanga eza différent te. Nga problème c'est quoi? Na jira na vie nanga so tali ba mission nanga nyonso. Obi ke Congo Mikili ngala longa Congo Mikili bandakala.
Vous comprenez? Ngana longa kongomi kilbandaka parce que nazaki un esprit ya persévérance. Na gina souci eloko ya mwana oyo boti fo bonde la mwana oboti. Omoni boro film na film za boro ken piano. So ken piano bo maka borne bo sala ondeni. Vous comprenez? Et ça les bien té. On préféré nali mo la scène. Vous comprenez? Pour na batba tanga susu kate. Vous comprenez un peu? Mais quand on a limou na scène parce que kongomi ki les a sunde zalati. Vous comprenez? Parce que ils ont un concert mom tazala wana mta comme supervisant. Ne onanga ba benga Aisha Koko. Babi na Congo mikilipo lia mingi donc ba petit tout ba yaka wana yum to récupérer ba on en avant ba les canons côté mususu. Ah, les songo beta sur l'abattoir. Eza pas ken, et pas ken. Te ouais on eza lisolo na yo. Mukolo yambanga na plateau na yo, otuninga ba question wana mais que o eza plateau na nganga na otu na yo makambutu obiso to yo parce que to lobaka news o est circulé on to betaka. Yango Myriam il est qui a ondé identité. A raison bête dans l'isolo. À mon avis, mutatu na question, il faut tout na mais faut prévenir. On a tout na extenga pe na bongo to na bongo te. C'est ça. Na bongo te mais na tuni ya yo parce que ça bongo. Au moni ngane na boy ngala téléméla lutte contre l'abattoir. Na milliers ba comédiens, ba artistes comédiens. Soro tali ba image nga na sala na bana tout na ba comédien est-ce que les can abattoir te abattoir ça dit que oye ozana elo côté na mutu na yo nde na mona mikolo yo parce que mikolo soto ke na vague obi ke non na fandi na landi intro na omi nga na yeba mutu abi musala par rapport à intro. J'ai entendu ce que tu es en train de parler dès le début de cette émission. J'ai senti que on est loco. Bon, et l'eau que ça me peut-être peu au tangeliango. Vous comprenez un peu? Parce que ça que non nous sommes loba au sentir que non début à entrer ezate fondement n'angopé ezate. Abani mamoko koloba. Ya omoni bana na mingi baleka nena na ba abattoir. Ah d'abord pesa kombo abattoir. Na benga ngonda abattoir. Ba pesa mukolo makambo ngo. Na pesa ngo kombo abattoir. Na zo kombo abattoir et pas ba comédien. Là c'est un. Ngane na boye. Je te dis vrai, je ne suis pas incliné à Rosala, n'a besoin de ta moi si. On comprend non, n'a vraiment pas d'abord et l'eau ça c'est du boulot. Sobi Moussala nayo, je t'encourage. Sobi Moussala noté, tu es loin de moi. N'engena aboye. Même place na kinara ko superviser mon activité mo boyande ronanga diantete Hélène nani onde diantete double H. À ça l'hôpital moi munene na mbinza wana. Hôpital aneza pono ko soutenir bana oyo bazana ba possibilité ba famille bazana ba possibilité te. Mais nazana ba infirmière wana pourquoi na l'exaper ba infirmière na abattoir te. Vous comprenez? Moi mentalité nanga est différent. Vous comprenez? Donc dans la robe no bande retour ba les gars na Congo Mikili. Ko banana Nadine Mayombe. Na banino moi ça liboso Nadine Mayombe. Karina ana na sima. Aisha ana na sima. Nadine Mayombe. Oye na banani, oye na banani, oye na banani. Bango tout. Donc o aloba que non making of abima na ngazati. Vous comprenez un peu? Donc on a vraiment la respecter et tant que Congolais, j'ai la fierté à respecter la femme congolaise. Nango sala ba délige wana te. Là vraiment ça ba di nanga te. Le beko ça pas mutu nanga ya nani ya babi otika la kan influence o komano ki butu mais ceux qui donc vantar et qui obeta ka ba masolo kala ndingo yamba batu ndingo yamba mais na ninga lelo bo eloko za nango souti. Ce que vous avez besoin de ça pas na bino. Tu as toutes les questions te. To luka be batu to za ko engagé. Non ça pas na bino. Non. Ah to boya batu te. Na lobi boya o monde nga na boye. Ken piana ebi yango. Comprendre tout ça des missions mobo ken piana ebi. Au moninga ko sale loko, moi je peux pas faire une page YouTube. Parce que mon page YouTube les lo yango mte mimi ba évolution ma finga na ba internet. Ce sont des pages YouTube. Vous comprenez? Moi pour faire pour retourner encore dans les scènes, il faut na sala site internet. Parce que les pages YouTube ce ne sont pas des sites internet. Vous comprenez un peu? Narola mukananga la créer page nanga soyi ba kanya on a créé page YouTube mususu. Non. Vous comprenez? Le lo soto tala ke ba mamba lelo nengezo kende lelo. Eza par rapport ba page YouTube komi ebele. Vous comprenez? Pour na page YouTube komi ebele. Mais nge pa nanga ko ba ke non nga beta lisolo na yamba mutu te hein. Na beta lisolo na te je parle de moi de mon service que je fais. Que na beta la ke on na yamba kingandi on na yamba nini te.
nayamba mutu bongo te. Making of tokati mo muke par rapport ya bana oyo yamba. Bana oyo yamba différence ni comment on a lelo par rapport à ba comportement na moment oyo travailleur na bango na oyo ba sala lelo. Différence na ngwezani. Bon, na pas ça boya. Obligément je peux te faire un grand câlin. Au moins question tout nous là, exact question na zela ba chroniqueur rebelle ba tout na mais ba tout na ngote. Au moins na vie hein, un d'abord. Tant que tu as travaillé na Nadine Mayombe. Là, c'était vraiment, on sentir que non, on avait seulement une seule femme, dans le niveau, il y a Internet. Nadine Mayombe. Toye tozui ba Gidil Bisengo. Toye tozui ba de on a pensé à ça na Paris comme ne kimanga ni c'est qui le nom là en plus qui ont échappé Mali Bisangai. Ayaki moi na ma tête, so moi na lemba boy. Vous comprenez? Tozui ba ma gloire Yoka. Hein, ma gloire Yoka. Vous comprenez un peu? Tant que on avait vraiment des gens au baby service à Moussala. Par rapport à la génération Lelo et Amawa. Génération Lelo pour mes Amawa. Génération Lelo et la génération Moko au bayende kolukama bala. Baye donc ça d'abord Mandia. Baye osaki ndumba kolukama bala na ba vewe. Obi vewe. Faut tout expliquer, ni va comprendre. Non, VW. Donc VW. C'est exemple, VW l'actini, net au copé c'est exemple. Mais VW, on a vu les lots, hein. Biso comment on banga ma bon na simate. Na biga rebelle ba comment ba VW. Tu sais comment banga ma bon na sima. Na boy lobi na comme aloko Ken piano na mona joue na vidéo. Wana ba VW wana square l'acti, wana na balekechu, ba jazz et tout. Faut expliquer notre combo. Yom do tangi combo, hein. Eza makambo ese le bamara déjà tant yo bi vewe tant yo lo bi vewe faut to compléter na makambo batu balobaka o ba finga bango yango ngana aider yo nde ngala lobibo o aider ngate ngala singo aider nga ba question so ba réponse ngate ba réponse yo ngana compléter nga faut aider nga to soana na tuni okasite ozana droit te répondre nga ba o aider nga na ba réponse nga voilà yusko ngala lobike on a bandi boye ebele ba osaki ndumba ebele ba yoluka mabala ebele ba ba vewe ebele ba ba lokoso ebele ba ba mandia comme exemple yango la biboya ngala lobby c'est à toi ya redigérer ya bato yo qualifier na ba titre ngala lobby vous comprenez ngo le rotangi ba kombo tangi c'est à toi ana bato tangi ba kombo wana bato na batangi ba kombo ezapeka bato yo ba traiter bango bongo na YouTube selon yango ngasko na compléter na ki vewe oyo lobby ça nanga voilà s'il vous plaît ma chérie hein tout ça différent. Moi je parle de sites internet, on a parlé de YouTube. Ah, de yozolo bela batuna bino YouTube. Nyoso to mélanger ngo, to mélanger nyoso. Yozolo bela batuna bino YouTube. To mélanger nyoso. Yozolo bela batuna bino ya YouTube. Ngalo bela batu ba site internet. C'est merci, merci beaucoup. Merci beaucoup Crisco Louvadi derrière caméra. Merci beaucoup Laura Chou pour l'assistance. To comme déjà ko chité mais to qui na question moko. Et ça l'on dénini que ça l'émission na docteur Kiti mutasara ba kisi et c'est qui non mutasara ba kisi pour non pesa mibali wa force c'est que yo so tension au sein de l'émission dénini omoni lelo ba sante boy comme belé na ba internet wana et comme lelo omoni mais lelo koyo pour no sala mama boy non l'année mission na bien on parlait aux iso senga par rapport à produit à mouton salé là. Non, c'est comme ça, on a vu ça, les Congolais, ils ont maman Sony na niveau internet. Au moins, type on a docteur Kintingi réparateur, réparateur yaba. Nga lo ba nga te, yom to lo ba te, nga lo ba nga te. Vous comprenez non? Donc réparateur yaba. Kintingi wala c'était quoi juste? Ah bah non les canets na galerie présidentielle. Nga la famille nanga na bano travailler. Na mona nga muto le gara biloko yo mobali soko mati olie boye. Na moni que non tipo yo eza intéressant bani. Na bimi na convaincre aboya. O tanga ko le ga biloko la tebi papa. Ça peut t'ouvrir des portes par rapport au commerce aux sala. Au teka na Congo mais tu peux vendre même à l'étranger. Vous en non. Tout ça d'abord. Bon problème mais ça tout une question na bénéficier nini na bi oro bénéficier ba client parce que mon congolais là comment la matière à mon au niveau internet ça comment belé
au filmer karabe au futanga combien siko yo tango yo proposer ki yo sko talaki avantage ni zaki nini avantage ndelo o nga la talaki omoni mon internet et logo le kara vie ezati ken piana so sali boro pona bike fin du mois YouTube afutara et mi so sali 100,000 vies nga na lela mbongo siko yo yambaki ka pona ba vie no yo propose la traiter na ba ngai non nga na yambaki pona ko informer ba diaspora mais Yves Kabemba a bénéficié na ba vie. Vous comprenez? Yves Kabemba a bénéficié. Nabi quelqu'un piano Alex Saboro. Nabi Alex Saboro. Oza Maltina. Bala poto. Boya kinit. Bobi Maltinat. Maltina yango yo. Vous comprenez ngo? Eza bilo na katité docteur Tik. Maltina na kombela taboye. Alobi prostate eza maladie eza na makambo ebele mais na 2 minutes na kolobaka ba point essentiel. Tolobi prostate ezali maladie oyo ezwaka ba papa. Balobaka ete prostate utaka beaucoup plus pona ba papa oyo basalaka rapport sexuel mingi. Mais eza bongo te. Prostate eza maladie oyo eza kozwa bato de 40 na komata oyo bakoma na difficulté ya kosuba. C'est-à-dire papa soki amoni déjà oza kosuba masuba eza kobima na vitesse te oza kosuba masuba eza kobima na denzela oza kosuba posa ya kosuba eza lisusu te eza osila te mais masuba pe ezobima te yebake no papa ozo développer déjà prostate wana ememaka pe faiblesse sexuelle donc pona nini ekomi na inflammation na niveau ya prostatite donc ekomi na maladie prostatite na niveau ya prostate wana oyebake no oza déjà na kati ya prostate wana traitement nango ezalaka ka opération mais na cabinet docteur Hakim tozana traitement sans opération ya prostate quel que soit ozako suba masuba ezako kende su na vitesse te ata 1 mètre comme lisusu te ozako suba posa ko suba ezosila te yeba yaka na lombango na cabinet docteur Hakim Jebi José ou bien obengi biso na plus 243 84 06 55 760 ou bien au s'abonner directement na YouTube ya docteur Hakim officiel wana okozwa traitement ya prostate non tolobi prostate wana ememaka faiblesse sexuelle prostate wana ebomaka prostate wana ezali maladie moko mabe oyo eza kobika na produit naturel na cabinet docteur Hakim Shebi José barusa mulangi na bato ata mais obite ya maltinat mulanga ngoti ya maltina mulangi bato ba mona te baza so beso ba onga na mela maltina te na c'est moi examen santé ça bien mais moi makile qui il faut na mela maltina pour nezongi sa moi makila yango wala voilà aussi que ce qui ba question yo ba réponse yanga iti to comme déjà chité na biso des châteaux qui est déjà na souka merci beaucoup eza question souka ngena tuna tant que ancien yo posa moto banda PTV kala lelo tongo ko momo na mo batiraillement na bana basi non c'est mande baba basi batonga mboka te mais bana mibali pe lelo comme ba rankini oya fingi muninga je pense eza question souka pour na to clôturer bon mon niveau vraiment no senga no tia ken piana azala chargé à recyclage on a senga ken piana chargé à recyclage Matika Songo chargé à orientation Natiena ni lisusu nani ezokimanga comment masango ezokimanga donc kotia bango wana checkele pété azala chargé à communication parce que faut tout ça la moins un peu recyclage vous comprenez prière nanga na senga Félix Atchangata ministre ya internet eloko yo komo luka yango wana loko aposo sila na olinga ba peso grade mba moko mama na yebiso nga na Xavier Wendo na yebiso nga na Bemba Nyoka te menga na Xavier Wendo ve na yemaka Marie-Louise mais fin de compte nga yemaki ke non bozangi ma isolo obelo bo ma Xavier Wendo ti donc nga na Xavier Wendo yo na bi ke non na minute oyo na senga na bato na tengi ba kombo wana ken piana phase à charger donc il faut aluka mobiliser baya ya nyonso oyo azo sala musala malamu te il faut to longola bango ya on a sengi que non Félix donc notre président Félix Etienne Chilombo atanga ministre ya internet pourquoi ministre internet au kanga page YouTube wana nyonso il faut qu'on a tout le page YouTube parce que la page YouTube ils ont apporter rien na niveau internet par rapport à quoi
Au moins page YouTube net yoboya, au ça page YouTube non parce que tu es dans le monde, tu es dans le média. Moutoumusou ça t'est peut-être bon, excusez-moi, peut-être batapoto ba inanga on dirait quoi. Moutoumusou na pota ça l'année l'autre. Afin de l'année internet, a créé page YouTube. A bengi peut-être maman comment non? Laura Chou. A bengi Laura Chou te, a bengi Laura Chou. Na mona vraiment vrai chéri Laura Chou, l'aurait pas Ken Pierre na foutre combien? Oh Ken Pierre na pesa nga $100. Bon ngala on pesa 300. Longa pa kuna na sabor na yo travail. Ozoma batonde ba créer ba biloko wana. So maman ninga zana tonga ya sali. A rekite bano ba ebelo roté. Bana ba oya neni na image ani. So ya momenti na bando finga. En plus loko ko finga internet zanini ba ndeko na biso ba diaspora ne ba tinda ka ba chroniqueur wana ba finga ka. Peut-être azana compte à nanga making of. Atini Ken Piana charger nga making of 300 € nous a payé now. Ken Piana sani. Ici va en on a tana poche, elle s'en charger naï. Sera sili to kutani ana kimbuta, to kutani chez Lola awa. Alors le bani, to kutani pas mettre deng na garage à mettre denga. Alors le bani, making of on est ma sola lara, ngala pomper ga pona pomper. Ngala mo na mai to bomanate, mais yo tika na so mais nga to coopérer awa. Et là on est zo boma yango wana. Vous comprenez? Donc là on senga vraiment bandeko baye. Bosala musala o esengi déontologie ya musala. Déontologie ya musala esengi nini? Esengi boye. Wana omona musala ebandi. Maintenant on a le bel amoni Ken Piana sale bien parce que yaza mutama finga peut-être amona o mabe. Voilà, merci beaucoup Tokomi na FM un mot de la fin puis na moi quelques salutations parce que Tokomi déjà un sucre. Bon, mot de la fin nanga rara so bengo contacter avec making of numéro rara plus 243 89 71 76 935. Plus 243 89 71 76 935. Donc on a un numéro ya Hervé Making of dans Sobo Benginga Borosanga Momé. Kala trotte tozana bino. Pour na tozana na Gloria Mantoni. Donc tola kisa Congo. Ngana na YouTube te. Na zoya directement na projet ngana zala nango. Donc tola kisa Congo kala trotte bozomo na ba site na ba internet na ba computer na bino. Na ba téléphone na bino so bobetika tola kisa Congo bo mona déjà masolo déjà allé en place au monde ozawa faut tcha na mutu na yo ko sana ko kufa au monde bato babenga ko ba otika lo benga oti mais ngai aigle de Berlin na ba tanto na bunga na niveau internet azala toujours nanga donc aigle de Berlin depuis Balman wana maman nanga vraiment aigle de Berlin ba grande salutation ba Bibi Chimbilo ba zizi ya de koko ba kembo ya ba tete ba kembo donc bambote na bino belé et sans oublier na nani na yo moko petit nanga moko. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup vraiment. Merci beaucoup. Derrière la caméra, c'était Crisco Louvadi, un bon tonton, mon colonie. Merci beaucoup. Nous avons soutenir vraiment de loin ou de près quand on qui fait un homme international, Moutabo et Josman et Nanjala. Mon vie Blanchard Maïsa, vient nanga mission ka aspect spirituel, bopé tonamoli mopé nanjoto. En tout cas vraiment des gros coucou nabino les amis de Malika, Jilimben, Angélique Bouya, Galor ma vie puis les managers le plus suspect. Bon retour au pays français ma vie puis je crois tout ce qui wana batu baleki tellement et belé batu tout baninga ko soutenir en tout cas bon s'abonner vraiment les sous massivement pour na bolanda quelle émission na bino landa news avec la votre Josman ya Malika autrement appelé la Wakandaise. Merci beaucoup pour notre soutien na bino na lingi bino mingi Brandy c'est Charlie un français perdu au Congo des gros coucou à toi en tout cas vraiment Boomerang Night Club tropical chez Lionel Barondo Boomerang Night Club bientôt aux en Paris wana ya betika pamba oyanga ya bakina kama bouteille champagne et ça la bien. Quant à moi je vous dis déjà au revoir. Alda